koinda. Botuninga te, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Nabeza isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango nabeza isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga kaye nayambiye lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créative. Mesdames, messieurs, très chers internautes, on est là donc à la nécropole. On est venu visiter la tombe de l'artiste et musicien Rochero Taboulay, Pascal Rochero. Il a été inhumé ici, il a été enterré ici. Et puis je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par l'homme de Dieu, le pasteur, il était à Kanda à mes côtés. Bonjour pasteur. Oui, bonjour papa. Et tout le monde a visité la tombe de Pascal Rochero Taboulay. Oui. Taboulay a été papa, Taboulay ipona ngai azalaki pasteur. Pasteur. Taboulay ipona ngai azalaki prophète. Oh. Taboulay ipona ngai azalaki sango. Mutu munene na mboka. Papa ayembi banzembu conseil ebele na kati. Oui. Rochero. Batali musalo ya sali babengi Seigneur. Pour Moussala elekaki muneni. Abeta 34 concerts dans l'Olympia de Paris pendant 17 jours. Taboulay Rochero. Papa, Taboulay azalaki nyoso pona ngai. Nazalaki na fukami. 18h banzembo a Taboulay ko beta pendant 1h du temps na matoi na nga 1h du temps à Losambo. OK. Misiki na bango buso ba wana na baneko tia yango te. Mais à Taboulay ozoyoga. Ni a Taboulay papa, eza ba adoration moko extraordinaire. Neti nzemuni. Maze bakango na ndako ya mbanda. Eza ba nzembo nga na baneko linga makasi. OK. Ozomona papa. Na leki awa pamba te papa, na leki na tina. C'est ça un artiste. Artiste c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Taboulay. Papa, musala oya sali na mboka. Bato bachaki lokola ba organisateur ya matanga. C'est ça. Bato basalaki ba organisateur ya matanga ya Taboulay, tata na ngai ya likolo. Nzambe na ngai ya likolo apambola bino. Na yaki pona Taboulay te papa. Na yaki pona Mundweri. OK, mais na visiter Mundweri papa. Na yoki soni o nanu na yokate banana botama. Oh, bayena ba uniforme. Balati kitoko. Bakunie bembe. Tango bango bayene ko poni ngana zaki na mbonga ko yate. Babeti maboko kuna na fikini balobi tokundi Mundweri kitoko. Papa, banda na yaki.
na ye kokuta tala photo kaka ya mukiebwe lokola ya mwana mpuku lokola ya mwana ndeke lokola ya mwana soso photo ya bachi na leli na tomba mundweri na lobi boye na yebaka te soki makambo yango na mboka esila makambo mosusu ekosila te na mboka systeme ezalaki mutu akufa abimeli yo na douche mutu akufa abimeli yo na toilette mutu akufa alotisi yo bandoto ya mabe papa mundweri bimela saisai bimela esobe bimela masunu bimela pakalowi bimela nani papa bimela bango nyonso na konti oyo balie mbongo baorganize matanga mabe il fallait que ça commence à aller. Mon frère, s'il te plaît. Makamon a le bécoti yote. Si quand on a posé monter manangana si manjela na kene. Parce que on a ça on a monté mon habité. Et si quand on a bandi bitumba, pour na tike senga kabaka ta kofo. So qui écoute ngana kofo kolapa. C'est bon pasteur, toi comme on a dit Chaka Congo azali na organisation te po baloba Chaka Congo mutu alia kama. Na pesi Chaka Congo raison. Chaka Congo Zamba pambola yo. Na yebi osana mbeto hôpitalu okokufa te. Yesengelo sana bomo. Molele liba artiste. Papa. Baptiste bazana lolendo makasi na talimi tuka ba oya nango loka batu ba sa makambo bien nzoka ba sa na ba makambo bien te basali makambo bien na fikini basali makambo bien na fikini mais suka ya makambo yango yo papa awande ba en français c'est la fin qui justifie c'est la fin qui couronne l'œuvre donc œuvre munduri yango wana na suki sipe wana te nini lisusu papa lelo na kitambo kotanda kwa sai masasu ekobeta no boyoka ngote bo confirmer que ngana alite akanda ba esobe na bandal boyoka masasu biso tozonga lisolo ya Pascal Rochero Taboulé babi asala plus de 2000 chansons à comment plus de 2000 chansons Rochero Taboulé c'est pas facile artiste maiwa ndingo lobaini bandeli mais na tunyo bandimu na apparemment yi bandimu na été oui papa adieu Tété Mazé asama bandimu ebele oui banzembo esebele Mbappé Congo à venir banzembo wana nyonso papa lelo eza kitoko pona mboka na ngai na yebite adoration nini okokokanisa ngo na nzembo yo konga ndemboka konga mboka ya bakoko papa soko raisonner ka pasi ya mboko yoki nzembo atabula ma miso ekitaka te ekiti bongo misise chrétien na ko kitanga ma miso ndenge tabula ya kitisaka ngai yango na lobaka bo na kati ya ndaku na ngai soki obungisi CD moko ya tabulei ozala mwasi na ngano libale seni ekufi kuna nzembo ya tabulei oui na papola na ba innocent awa ya papa ngana lingate na loba makambu okoti doute obungisi carte mémoire tabulei na ndaku na ngai mwana na oliate olongwende na ndaku na ngako lieze lokote olongwe tabulei Rochero mais Lutumba peu moni Lutumba bazosala nan ba cité eza clôturé je pense que oui côté kuna na lobité lobaka ka poto lobelaka awa simatu na kuti bakangi na pesi bango une semaine na kuta musala esili en tant que nani opesa bango en tant que molobeli ya mboka en tant que mosali ya nzambe ya ngoto bobo te ya yongololo te ya bibanga banga te na mosali ya nzambe botanga na ancien testament na ya te pona olia peuple congolais mbongo na ya pona olobe sika mabe ezali nga na lokwa pasteur na bino te ayuma ya ngoto bobo papa oloba pona nation oloba pona nation tokokufa c'est mieux na tika maloba kitoko pona nation mais toute vérité n'est pas bonne à dire bon à dire papa peuple azokufa bon à dire te bon à dire bon à dire kasi tondi maka bongo bon à dire deux ans à choisir merci beaucoup pasteur to lobaki pona au pesi pona pardon Lutumba Simaro 2 semaines basi ça aussi misala une semaine papa ko tshela nga 2 semaines te une semaine wana volonté na ngai une semaine basi ça musala omoni
papa nazalaka na volonté ya kolandela baikone. Artistes ne meurent jamais. Les artistes ne meurent jamais. Mutu nyonso atie kombo na mboka oyo papa. Mikolo nazolela makasi. Papa, Adina Bala akobimela pe ba artiste comédie balie mbongo ya mundueri. Na konti nini Adina Bala? Na konti ya kobenda bango matoyi. C'est bon pasteur. Tobeta isola ba Léopard Karaté Coupe d'Afrique ezo banda. Ibengaki na ba Léopard olobini. Papa, nena zaboye. Na santé na ngai. Na santé ya match ya mboka. Wapi oeleki. Papa, nana pose ya Coupe d'Afrique te po na ngai. Nena zabo na neloko liate. Santé na ngaku na maladie faut ba perenga hernie mbongo ezate. Papa na ngai. Coupe d'Afrique lo ni na nzoto na ngai. Ba pola kuna ibenge mpoli ko fika ba bêtise. Nana posa bobo mangana attention te. Ibenge. Nana posa bobo mangana attention te. Nano na mbongo ya opération ya hernie te. Nano na mbongo ya opération ya hernie te. Santé na ngetu nsangai. Nzale pai ibenge. Sobo poli na Coupe d'Afrique. Kocha na makolote na mboko yo. No l'action ke ngai. No papola na ba innocent bo kamwa. Ma joueur. No ki da deux joueurs bakimi papa. Deux joueurs bakimi. Deux joueurs bakimi en Espagne. Oh, oyebi ni kimi si bango. Nzala. Mais c'est bon bon avant bakimi. Rien. Mon frère. Tika commentaire na makamunanga papa. C'est bon. Bongo siko pour Namboka olobi nini. Voilà. Merci toi aussi Sinabiso. Merci papa. Voilà, Tokutani Balasima avec Pasteur T Akanda. Koinda. Botuninga te bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika ... Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyoso Kilongo TV bijou bye.